On y a salade na pourquoi salade, concombre, maïs et un peu d'huile d'olive et sauce vinaigrette. On a aussi l'huile. Huile d'olive nature. On tient un peu de sel, hein? Ok. Un peu, pas beaucoup. Huile d'olive, maïs, salade et sauce vinaigrette. On tient ce que sauce vinaigrette. Sauce vinaigrette. Oui, ça fait maison. Au ça la paye au vinaigre na. Moi et Charlotte. Moi ail. Allez, au vinaigre na l'huile. Na huile d'olive ou peu importe l'huile là. Sauf ça na huile d'olive était. Vinaigre na l'huile. Beti ango allez commis. Nenga masango ezali belé na salade ati boîte mobimba masango to na olia nyonso oyo na olia eloko mosusu te na olala kabo. C'est déjà beaucoup hein. Comment ils a déjà belé, c'est déjà beaucoup. Donc na pourquoi na olia kabo il faut na balusango. On a balusango. Bino olingi ka likayabu na kwanga, likayabu na semule. Nga ezalaka bongo te. Pourquoi il y a tomate aussi? On a une tomate. On a une simple boule. Salade, maïs, concombre, c'est tout. On a un peu de sel, un peu de quoi, l'huile d'olive, c'est tout. Na oliango oui na mapa mais na lingi mapa te na olia vraiment ya pamba okolia na mapa okocha sokotie ba tomate minute osomi ba tomate cerise ba tomate wana mike nga azwa kama na jardin mais là naza na ba tomate mike lisusu te awa bientôt na ina kolona salade ezalaka ya jardin mais lelo na sombi ya jardin te na kozwa jardin te. Ça de sili. Donc on a sombi ko somba mais tant on a zakana la salade na jardin na somba kate na kendika na buki na zui. Mais o eza ya ko somba. Na oliango oui na mapa. Mais na lingi mapa te na olia vraiment ya pamba. Okolia na mapa okocha sokotie ba tomate minute osomi ba tomate cerise ba tomate wana mike nga azwa kama na jardin mais là naza na ba tomate mike lisusu te awa bientôt na ina kolona salade ezalaka ya jardin mais lelo na sombi ya jardin te na kozwa jardin te na salade esili. Donc on a sombi ko somba mais tant on a zakana la salade na jardin na somba kate na kendika na buki na zui mais o eza ya ko somba.